Kazarema Church, Paris. Yanga na yo esili nalongoli mpe motema mpona yebi eleki ye tobandaki alliance yangai na yo banda bomwana etelaki boro wana ntango yanga bi oyemelanga mpe nzembo na nga ti oye na frisa te quand même tour à tour mokili tour à tour lelo yo lobi ya moninga o mama yango na ntango ozosala obiso ozongata na escalier mpona wera son na baplein ya moto ya liboso na stade de martyr, deuxième jibim piana, troisième balingi batia kofi oyo bino bobetaka na kofi olomidi oyo rabo yango azwi place ya kofi atie ferigola. Est-ce que vous avez même avis na parce que ozaka na stade ya kofi omoni ya fere na vidéo batutu babeta na stade wana asala bango bavideo batutu mais eza na bato bakoma déjà na sommet bazaka na besoin ya soutien moto te bazaka na besoin ya force ya moto te mpo bakoka na tout quoi. Mais les potes comme de Ferré, d'Héritier, tout ça, aux hommes qui sont les vidéos, aux hommes qui tout. Ah merci frère, ça fait plaisir. Utakoka na tout azalaraté. Ah? Banimati bazebele, babon bazebele. Sio po nini kabuya te. Po ani ete. Parce que kabuya na ex-patron na bidone bosola raté hein. Dynastie des albums moko to makasi banze mutu za bien. Mais boyo bakomba kaje. Bato musu bazoloba wana. Bakome obenga benga sheta ba yo yimbati. Toleka. Bayuma. Ba vrai bayuma quoi. Ya moni ba ozaka bongo. Si vous so moninga na Emina Ferré. Pour faire c'est un très bon chanteur. Vous continuez à vous sous-estimer, vous sous-estimer. Vous tous au coup, vous êtes choc. Un stade qu'on a vous sous-estimer. On est à choc. Hein? Vous avez été choqué. Hein? Papa. Est-ce que vous êtes à stade? Na yebi stade ba beta balle mais le rozo ba musique. Donc na obeta. Obeta stade. Vous allez à boit. Maintenant on est dans quartier latin, na kutaki batutu bazalaki. Soyi batutu ba cheke bazalaki. Wana ta on a yaki wana ezaki nanu directeur musumu tazaki ya Doudou. Ay cousin Rambo. Vous avez combattu tout à l'heure dans l'émission, tout le monde a ningé batu ba témoignaka. Que Soleil a combattu prévané baninga ba musicien Jordan Kousa Natani Kombo il paraît a énormément kokango na kisi po ya pototé. Soki nangi na posa wana atalelo na bengi le Rambo to emane to wemba. So na bengi le Rambo te. Yebsa ngo nana leki mopao. Onga na ozela. Pona benga biya benganga. Il paraît autour ça la mariage mais tout le monde n'a pas réseauté hein. Ça fait quoi stratégie? Na Bali oui mais c'est ma vie privée. Mutoko batamaka sima batute. Mutoko batamaka sima ba meloman na yo te. Yo ya mission na yo te. Mutu fo ya yo mo régler ba compte na yo. Bayuma mbasala bon. A vrai bayuma. Noko ayaka et puis natala ba stade. Na mononi ba stade betama bravo. Mais n'a assisté en direct dans le meilleur stade quoi. C'est-à-dire côté organisation partout et puis là on a ces peli bagolo baki très discipliné. C'est-à-dire on sentit bien ba olenge la stade na bang. Vous comprenez? C'est moi qui ngaba na des autres ba ninga mbazo c'est ya oza makam na biso. Ne yo tala Gibson. Aleki nga na esprit. Bien Gibson a timba olekanga. Bien Gibson a noko pena olekanga. Mamna lobaka yango, c'est-à-dire nga ba ko mebele na calculer yango te. Wande talibino te. Nga za ba jana ba papa ote na plateau. Na no beta masola vie privée na nga. Wande bo zongo te. Ja yelo kwa mutake na osine bato ba sinaka ba pacte wana. Sozo signé déjà ozonga so simate.
Bongo ega liboso. Si on signe part. Bato asinara pas. Vous invite à 3 journées de délivrance, sortir des malédictions des relations sexuelles et l'inceste. Du 7 au 9 juillet 2023, à partir de 18h. Et le dimanche 9 dès 10h, avec l'apôtre King Eric et le prophète Blaise Manzambi, au 420 Voie de la Courtine, 93 160 Noisy-le-Grand. Référence, centre commercial Les Arcades à Noisy-le-Grand, 2e niveau. 3 jours de délivrance à ne surtout pas manquer. Je ne sais même pas comment l'expliquer moi-même sur moi-même parce que qui s'est réalisé, je donne toute cette gloire-là à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cette invitation est pour toi. Une invitation exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte. Assez, c'est assez. Tu as assez souffert des problèmes de malédiction. Viens. nalia nanga bambisi na barestaurant ebele naye na Mambo Galaxy nakuti poisson tala mbisi mpe ya mwana te aza minere te aza mukolo ndo bokoliango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi ye na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi ye na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia se Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosape na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Hugues la Coiffe-Icoté. Hugues la Coiffe-Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoiffecoté.com. Hugues la Coiffe-Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Bonjour fidèles internautes, soyez les bienvenus dans votre émission sur la vérité, émission Oyotoé la Rabino, vérité en face comme d'habitude. Merci de vous abonner à l'émission Sénet pour moi à travers notre chaîne YouTube sur la vérité. Autant l'habitude na Congo Kinshasa à travers Centrale Télévision, à travers Télé Plus, ma chaîne partenaire au travail na bango. Merci beaucoup na bandeko tout, pour cette confiance pour s'abonner à la chaîne YouTube Oyo sur la vérité. S'il vous plaît, na bandeko non ba s'abonner, s'abonner à la chaîne YouTube Oyo. Et la Rabino vérité en face comme d'habitude. Là, vraiment, tout ça a un réel plaisir quand on a dit plateau Nabiso Mobimba, ma collègue Nanga, tout ça a plaisir pour la première fois. Tout yamba soleil wanga. Depuis que Nazara Migenima, Baribusuna yamba grand artiste yamba Kanabiso, parmi les talentés, parmi les grands chanteurs, parmi les grands compositeurs na Kombo ya soleil wanga. Honoré Biso Lelo, après nga Lelo, tu compter 8 ans depuis Nana Mambo, mais pour la première fois, tu yambi. Vraiment tout banana débit et puis tout comme les Lopez tozalelo. Merci na confiance au PCBiso, merci na assistance il y a Missy Gates Vwamba, merci na assistante, merci na réalisation il y a Bienvenue Koi, merci la bande de koto ba accompagner pe artiste na plateau na biso ya fauteuil que je dis bonjour bonsoir Soleil Wanga Givra Mbon Griva. Bonsoir Migueniema. Il y a Griva Mondo. Ah, ba grione ou tu sois. Guy Van Brown. Ils en anglais. Ils en anglais. Ah, ils en anglais. Merci déjà nous honorer invitation à Bisso na fauteuil jaune pour la première photo Yambio.
tolingi vraiment toyoka yo na bainternaute balandaka biso na baamoureux na biso ya Sola Vérité début ya Soleil wango botama wapi okoli wapi. Bonsoir à tout le monde. Batozo Landabiso, bonsoir Nayo, Miguel, Merci. équipe Mobimba. Sans oublier Motunayo, Kumasi. ben un atro Kumasi, na Photo biso Shalom. ambote. Lelo Nayo Ozate, c'est pas grave. Merci Nabazino Sozo Landabiso, partout dans le monde. Nabotama Nakin, Nazakinois, Nakoli Nakin, et puis dans le monde entier. Tout ça partout, Libana Libanda. Pourquoi choisir la musique? Nga tem na pona musique m'te ponanga. Et pour nous Naturellement, c'est-à-dire de le bas âge, j'ai chanté, c'était comme ça. Et puis sentiment on les a continué, ti tomo kutana baninga, tozoyemba ande ti baje et ba via quartier na ba mère à quartier, tant toyemba na biso na masano, ba bazomona ke nazoyemba bien. Ah mon fois yemba kaka. Alors que ngana makasi na dessin, on a dessiné makasi. À l'époque, sozomona na ba bistrot, na ba boutique à Mike, surtout il bateau on a dessiné. Ah ouais. Au ETC, la bourgeoisie, l'homo nengona. Surtout il bateau on a na ba cinéma. Place patara ba pancarte on a il y a la publicité, il filmer aux soir. Ce soir, film Songolo Pakala, Vadar l'invisible, Conan les barbares, à la poursuite du diamant vert, Rambo, tout ça, Voilà, Commando. Nakave, hein? Nakave, Nakasabu. Bisoto iba gênant, on a méchant, et il m'a cassé dans zoto. Mon coup, on a un master, on a école, sans guitare, sans nini, ainsi de suite. Nayo Sutunga, tout ça l'orchestre, IBG de la Cassave, Saliba Geneva, tout ça l'orchestre Belé, Bacampio, la bourgeoisie, Banini, tout ça. Donc, c'est non autant à bon, Msuna Bosana, et Gomara Arwa Bosana, Ibiso, Tanga, Ibiso, Tia, Ignora, Biso. C'est parti comme ça. Voilà quoi. Les autres professionnels. Tant au Bano Yimana Lissano. Bano ko interpréter banze monani banze muninyo bano yila yo pour travailler voilà tant ozaki na elenge banze mutuka to bano yo ka ndeti wono préférer nini ready parfois to bano préférer nyoso sérieux wana ngana to bita masula sérieux wana ouais c'est non to bano préférer nyoso po sérieux wana ezaka atende tilelo wenge sérieux to ina ba mokolo mosusu ngana kokanisa yo mokolo mosusu kanda ye kosila ena kozonga tosamba kasi lelo te bachan ezalaki bachan ya bongo toaki na bachan ebelebele ya kala eza ebele ezali bainterprete banzembo lokola ba lelo babengi nga na sepelisa mbonde eyembeli yango nzambe atindeli nga libonza nalati butumo bimbelongi ya mwanango eyembeli yango esobi nzembo wana yafi beaucoup ya kala bachantu kaka eza ebele achamo nalinga kala ezalaka nalunga nalinga boye te naino namipesa bongo te jino yokosambela nga liwa soki okochange te di ndenge na yo ya kozala na ngai bachan wana ezalaki ebele vraiment voilà tant on déjà dans orchestre à quartier to interpréter banzem lo divisé par des gigi mona wapi mwa kaba moko wa gigi chant zebele première fois obeta concert oyembi na micro ezaki concert nini ezaki place nini producteur ezaka na quartier nini oyemba na micro instrument ezobeta guitare ezobeta bilo to ezobeta kasi wana na orchestre na soka ba yibi bon on répéter déjà na ba casette to bana sans quasi sans quasi bino moko bozoyemba kaka na école bozopanza bavoix après mon attend so bon répéter drummer kaka na casier ne ba brique biso le casier de brique kaka brique drummer babeta na bula ba casier sima na kombo ouais après ce bon monument guitariste moi zo kana nzela bolandi bango ya vieux s'il te plaît tu répètes à côté son le pakala est-ce que ya ko aider biso to
Oh, t'es un an attend un an qui va répéter. Ah, mais viens au foot à autre. Tant que tu au foot, tu même pas au foot ni. Ah, mon aïe, wana papa azo ka banzi mamne zanga tina mais. Donc on va au foot aïe, les temps bino vont répéter na ye. Bo coller banzi na bino, ce peut beaucoup ta na gamme, ce peut beaucoup ta te bo éviter. Wana ba na membre azo canceller miki pour appeler ça. C'est comme ça. Premier studio enregistré ça l'orchestre ni. Au côté de la team na ba casque. Premier studio. Ah, premier studio qui n'a pas sa quartier pekaka. Mais bimba pété. To yembi kaka papa donc au banga nengona donc pour éviter aux années. Voilà si nos casques bosé ba même pas. Na zo bezaki na la Genève ou bien IBG boy. To ngato sala to à Chamoko. Donc to sangana biso stocké na studio bana membre ba cotiser. De mon pe bimate, je crois IBG ou bien la Genève na Kassavou bwana. C'était là quoi. On a présenté Koffi Olomide. Avant tout comme je m'excuse. La génération tout est masse bonne dans le quartier. Nani abima par yo. Oh lelo kombo ne ebani. Kalouji to on a embané dans le quartier. Tout Kalouji. Tout Kalouji Arcadinier européen à côté du quartier latin. Arcadinier. La partie base, ça va dans le moment mingi. Madame Watro. Na parcours na yo lelo to yambio eta que grand artiste ya moko na biso o composer banzembo sala ba vocal cartona o sala banzembo sala succès puis o continuer ko sala banzembo o sala ba succès na nzembo no moko na total na ekomi ba ingoko na ba 600,000 vies c'est pas facile na mokila lelo en fait. Est-ce que vous avez na ba sungo na vie ata 3 personnes o ba eda yo pour le to yambo boy so baza vivant. Est-ce que la vie est dans la moutouma roté dans la vie mutasunga ya zati? Personne. Bien sûr que j'ai des gens où asunga dans la vie. Oh, bossa na rabangote. Guy Domis. Paix à son âme. Akufa vient en Ghana Brazzaville. Père à Franck Nzongose. Anyangonze pardon. Azangoswe. Guy Domis, Claudia Sassou. Azan va PDG Célestelio. Ma ba Gimpongo, ba Nico Kasongo. Ba Deblezo Wanga. Fils de l'homme. Tous ceux qui sont na sunga on a vu batanga ba talibanda. Fils de l'homme. Fils de l'homme, la pesi mbote pas ça. Non, bat basé belé. Bato na bosani boli misanga. Oyebi que question ira boy, donc on a autant bato tumbala mote. Maintenant na baté belé. Et belé basunga ti lelo bato basunga nga bazali. Nana présentant Koffi Olomide. Koffi Olomide, t'as présenté na vie. En fait, ils ont le gros tout nanga comment on continue na quartier latin. Parce que on a Koffi avant tout on a mona na musika. Bazwa inga na Zingetilera Kabark. Apesi Mbote à l'époque aki directeur intérimaire na quartier latin. Donc tukutane na plateau ya télévision. Ngana na compte groupe nanga yepsinga tonto leki to sisi nanga ke nabi soleil to kagayo les rois il faut ya via on a besoin na yo parce que ma solo nanga bato wana obetango pa vie ezaki partie basse muto wana insister apesi Mbote paza na kota ka quartier latin pona on a ofutela na coin ba partie basse à l'époque et puis na répéter na le pango na futela. Le roi est talent nanga. Abiwa. Yo amutu mo foke na ba mikili banini. Tika mouvement ya ravia olelo mabe talaka yo no yembaka tout ça. Bon biso dans tout ça la musique na biso to na besoin te que toko ta ba quartier latin toko ta ba nini. So to na besoin l'état d'esprit to na to travailler zainga Titi Firenze Arcadiniero na campiola mundika na pesi ba lingo la mbote. Calcul na psezaki biso neto bima biso moko ndeti wenge et puis quand on parle de wenge BCBG bon genre 4x4 donc on a boudé patia bane ko insister moi ba jour mususu ya kotinga na zo répéter so bano betanga masolo pati bima kende abiro oko die mikili nga pse yo die mikili me ozaka chez bino
nga na baba na bino na vana ashenga mikili ozo pisanga na kende na kati ya mouvement na bino wana zobengo na quartier latin azoninga na ya quartier latin yozo bude nazo bude nanga parce que nga na naomona ke mouvement na nga ekobima nango siko masolo wana tura mbona oyoka ngo déjà alors biso toke tosala émission na sans faute à l'époque ya bamboyibweboye napesi ye mbote ari dipro à l'époque toyokutana wana zingeti sikoyo akangi nga bino yo odie te fo yaka mouvement nga bime oyo tala okuti nga na mouvement na nga na oyo olobela mouvement na nga habité roi soleil wana azosekaka bi yo fo ya mouvement donc yaka lobi c'était comme ça via azaki na poto tant na ye ayebisi vie mission na lobaki ye ok c'était comme ça donc nakoloba zingeti quoi na banini à peu près on a ba 97 olongwe quartier latin na nini fin 2006 hein, je pense elo nyonso ela kofi pour accepter na quartier latin ezalaki facile oui ezalaki fallait kosala bateste ndi tomona na baorchestre mosusu bawengi bien faut ya plusieurs fois peut-être so oyebi mais sikoyo okoyeba te soki nano beta na grand artiste te lokola Koffi Olomide lokolo oyaki libala te lokolo oyaki likelemba te donc eloko osalela ezaka fo yemba kwa so oyembaka yemba donc nayembaki outi na baorchestre ya quartier mbala moko face à Koffi Olomide ozalaki na mwa complexe te mwa kobanga ezalaki te komona mission otalaka déjà na TV azalaki déjà Koffi abetaka ba grande salle si je ne me trompe pas komona face ou en face na yo complexe ezalaki te complexe ezalaki te mais moi track ezalaki so na oye track ezalaki te donc comme le roi que non yalo wana osolola ngo lelo il faut tala quand même que yaki série wana donc moi track ezalaki na sens que ngana yemba bien est-ce que yeba osepela nango pour na musika eza musika na pembeni zelo muso et puis une fois commis déjà yalo wa mutake na osine bato basina ba pacte wana sozo signé déjà ozonga so simate omo eka liboso sozo signé part bato basina ba pacte sozo signé bon sozo signé ozonga so simo yite na boso na elo mote donc ezaka le roi so commis devant mouvement munene so boyemba track ezaka siko ke non ako sepela pete donc comme obligé faut yemba vrai pour besoin un mouvement mais so yembi déjà que obeti biloko mo sentir on a beti za biloko calmos osalaka nini nako tindo yemba te mais na respect ya public obana poso yeba histoire balanda biso baza ebele bafanatique na yo bafanatique ya quartier latin bamoureux bonne musique bacongolais balanda biso peut-être bayebi histoire te nini oyembelaka ye vocal ya Koffi ya kala biloko na yo ya sika to biloko moko interprétaka adios yanga na yo esili nalongoli mpe motema mpona yebi eleki ye tobandaki alliance ya ngai na yo banda bomwana etelaki boro wana ntango okianga bi oyembelanga mpe nzembo na nga ti oyo na frisa te quand même telanga chan nanga nde na oyembela ye nzembo na ningaka tro yaka nalinga yo bongo nsima liwa eya ozwa ngai yo jino ngalinga boye te naino na mipesa bongo te jino yokosambelanga liwa ye soki abitele chan wana ntango yo yango asepeli avalido koti quartier latin libela okuta banani na quartier latin ntango naye na quartier latin nakutaki batutu bazalaki soki batutu bacheke bazalaki wana ntango nayaki wana ezalaki nanu directeur mosusu moto azalaki ya dudu aye cousin rambo sasanga teste na bureau okuta sa mochitu na quartier latin bazalaki na bango mais sikoyo bango baoyeba te bakokalkule te parce que bango bambiaka yana baorchestre nyonso ntango okendaka mona bana mwa batrenaka wana ezalaka bato bayaka mouvement aya mouvement mpe ntan mosusu bakotieke no bakota te bozalaka botrene te nga so na wana okota na nga
na ota répétition mais moyen mata ezate parce que na comprendre rien. Mon va mettre moi si na loboko yo yaka nan pas bokeli banda bongo. Oh. Yo qui répétition. Kofi Ndimi. Te wana avant. Avant tokutana. Avant beaucoup de temps. Tant au côté quartier là, au côté sam tu dois regarder en quartier là. Te tant na côté quartier là te siko. Wana na yaki avant bazaki na. Ah. Bakio sala droit de veto. Droit de veto. Est-ce que bango batikala ko assister ngate na yemba na quartier là. Na quartier là te. Wana to yeka na Doudou baza se reconnaître Doudou azawana. Azaki au sala intérim directeur. Tant Faustin Diata comme un mois compliqué. Après bango bazaki na bango nga na yaka na répétition bango tout. Tibake ba yo kende droit de veto. Les places et ça les complications des ingénieurs soit aux Zwanga bien pour bien nous remplacer bah voilà mais bateau na kutaki Gibson azalaki na batuni soto asima oyo ye bien libosoka yona Gibson azalaki mamale azalaki depuis tu azalaki na batakala bango na mamale Gibson depuis tu ko bourro yaki ozonga simanga na za déjà voilà. Après na moni batu tourner baye quoi. Premier album ezaki. Premier album. Attentat. Voilà, en attendant invité na biso la mai merci ba de retour dans biso to dédier émission et pas Stone Mukendi millionnaire. Je confirme avec force Stone Mukendi to dédier émission panayo. Merci na tout ça pour na biso. À tonton. Obandi ko yemba ba vocal no to yoka ngo et ça la biso bien na mato imozaki na ba clip bondo kota vraiment ba rezaki. N'habite nga leader bana on nga trop mais ce programme clip salami nga bata nga na tante pas informer nga te mon nga clip salami bon ba clip tout est ils ont clip à générique tant salamaki j'ai pas été informé parce que clip à générique salami na kin après voyageur Hollande na kenda yité des places ba ça ba clip nsusu bata bana mai nsusu na ba place na nga wana quoi. Voilà. Mais tout mais la peine à calater tout est bien sur la sika. Toujours avancer. Tout na sika. Faut comment vous fatigué ouais quand émission boy kaka. Mais ba toi ba pi moi histoire. Toi faut ba histoire na. Ba yebi ba toi na ba tala so ba yebi. Ba na musu ba tali YouTube lelo ba tali pe sur la vérité lelo ba congolais musu ba. Lelo ba na pe ba salaka. Ba ba automate. Bazali ba ko. Comme on a 2 ans par exemple lelo tala boro. Te me bat bazo kola. Bat ba kola ba découvrir biso malembe. Ah pour moi za émission pe non on a bandé kala tiko ta c'est comme hier on betala masolo. On les a concept na biso te. Biso concept le rat to jio pour la première fois c'est pour cela to ngi to bana na mutu. Après to bano yamba na biso to bano beta masolo ba actualité ba visibilité ba mutu. Mais eloko ni ne sala soleil ozala combattu na kati ya quartier là. Ba monaka nini kati na yo nini oyo yaka nango bato banda obanga il faut ba combattre yo aussi longtemps autant na orchestre monté ya monene comme maison mère Siriwana BCBG Siriwana outi nuka chebino mais ozala combattu tout à na ba émission tout monde na ningi bato ba témoignaka que soleil azala combattu prévané ba ninga ba musicien Jordan Kusa na tangi kombo il paraît arena même ko kango na kisi po ya potote po ya poto na place na. Comment vous allez combattre à niveau là? Vous avez une chance, vous avez une étoile, vous avez un nino bateau, alors combattre. Baninga no musicien. Ah, on a photo na bango. C'est bon, on a webande. On a bien, on a roi, ça boulot na yé, c'est tout quoi. Après bon, t'as là les lots. Bando combattre, yubi bando combattre talent. Banane. Bateau bando combattre, mais c'est soleil ou bien talent ils ont quatre. Parce qu'on a fait un babango tout na bando combattre pour na nini. Bona omona tala toni nga na ibiga ngaye yo nga na ibiga nganga yo sikoyo bakomba na zolo baona toyoka kaka menga penda bon na ibiga secret ya vie ezaka boulot secret ya réussite sur le travail na vie kongate mambo surtout mutu to souhaitera facilité gratuité mais plaisir ezala ko salaki olena mutoki na yo. Donc là, à calculer, on a tous ces les cas. Bon, je m'en bats les steaks. La vie continue, hein. Tout ça, bisoyo. Et on a toujours merci dans Zambéke. Tout ça, Kodjalande est important. Meilleur quartier latin génération. Pour nayo. Nyonso. Ne bomba pesa c'est bon.
nyonso na esiko nyonso moto akojuge meilleur quartier latin eza kolo nango kaka travailleur nasepela na quartier latin on amonaki na contribuer na quartier latin onga mo nazalaki bajeune on amonaka na quartier latin lelo c'était très bon chanteur je ne pense pas qu'il y aura recruté Loba s'est trompé mais il faut chanter c'est il faut chanter on a fait dans la maman na chance bien souka na appui mais souka au réveillé quand on va passer au micro mais ça rappelle ba faut chanter na quartier latin quand même on a ce que l'orchestre me toufa ajijango ngana oyebati ngaso ba memeli nga collègue babi ya koti kasi ya koti siko ngane siko na otaka makasi na musala c'est tout. Merci toujours la précision bien na makambo bon état des quartiers latin merci na bandeko tout bona da biso à vous belé à travers notre chaîne YouTube sur la vérité. Il paraît autour ça la mariage mais tout le monde n'a pas réseauté hein. On a fait la stratégie na Bali oui mais c'est ma vie privée. Ngana etala vie na ngate na ya ona bana etala vie na ngana c'est ça ko tale ce to bi moi ça ya mission na biso to bi ba meralia to bi ba si les humains pata to bi ba banana ketchup to bi ba se bandiko belé ba artiste ya yo comme assistant na mariage ya mère na biso mais yo félicitations vraiment falo banande awa te kasiti parce que moi ngana confirmer yete na ba yi paré on a mona bagi mais nous on va bagi belé en tout cas merci à trop félicitations vraiment quoi il faut de na Bali oui obali mwana bato oui mais na vandi awa te po na mwana bato toyebi donc to sauter c'est là pour te confirmer que Bali te na Bali vraiment quoi hein nga na Bali quoi mais ba image to remona pe quand même bien caméra ko tayite wande talibinote nga za ba jana ba papa ote na plateau na no beta masolo vie privée na nga wande bo zongo te ah oui ni masolo bana to yo ko atene to mbio Jakoko nande mais quand même batatu bana eza yo zo beta yo te biso na beta biso ngala ningi na on a faut manipuler nga tenga ina ba stratégie ya kobala na 21e siècle sans caméra osala indeni na ningi to le ka partir te to yeb to le kat yo ndeni oko réussir obali batu ba yebite nga na sina biso ba téléphone est na réception na biso que je suis bel et bien marié mais to le kango sino te na hôtel voilà to bandi série à Bastade félicitations à les padres Ferrego là Jésus de Nyon ça auto ça la stade inae ça qui magnifique plein à craquer force à toi les padres bon retour en Saint-Togolo ba grande salle to zelo pe na France na grande salle ils a plaisir concurrence wana yango biso lingaka lelo génération na bino zo beta ba stade yo no beta stade te yo moko boyo beta to ebite so pour beta so qui peut pas ça est-ce que ko beta la stade na yebi ke stade ba beta balle mais le rozo ba musique donc na obeta stade bozalaki kaka boyeti o fere d'ailleurs on appelle sinon les padres bambo te belé parce que bravo quoi te bravo vraiment quoi bagolois bambo te belé po te mais bravo c'est très bien et puis kotozo ngato ya mbala moko bisoza et puis natala ba stade na mononi ba stade betama bravo mais n'a assisté en direct dans meilleur stade quoi, c'est-à-dire côté organisation hein on avait un stade yaki équipé aba sapeur pompier bali boso mona stade na kino ba sapeur pompier ba et bakar binozo ka wa na epteso yangi na mai na kati mais bakar ezoya pona yo apale mo izikara serimo na kino boy caserne va pompier zikara mais mai ezaki te po babo mamoto ya caserne na gombe si je me rappelle bien mais on est yaki bon on a tout vérifié mai te mais ba sapeur pompier ba yaki ba ambulancier ba zalaki bambila baki partout et puis et là on a sepeli ba golo baki très discipliné c'est-à-dire senti bina ba olenge la stade na bango
Vous comprenez? C'est moi qui a des autres, qui a des autres, eh, ya, eh, où ça m'a comme biso. Non, bravo, na Cheta. Je suis très content parce que il était temps quand même, quoi, que le padre abete le bango, et puis abete yango, sonorité, calmos. Olandi penda que podium wana na nekota na stade teo na monaki wana. Ka yango bosala NG Sonote. Bon, nga na ebite oyo talaka. Po misu na ngai eza yo te. Bien sûr. O nga na monaka ba podium ezalaka. Donc meilleur podium, son et lumière, calmos, public plein, mamoutou. Et puis tout le basoni. Bravo les padres. Kindara nozo kindara. C'est bien, calmos. Deuxième podium, on a relevé dans mon danger sur les héritiers. Goga. Bravo. Watanabe. Après, le podium, Izaki Nango. Le podium, Izaki Nango. N'habite sur la même avis na Weranson, pour na Weranson. N'a pas plein, il y a un petit bochou dans le stade des martyrs. Deuxième, Jibim Piana. Troisième, il y a un Kofi. Obino Betara, na Kofi au midi. Ouera Boyango. A joué complexe à Kofi. Achi Ferregola. Est-ce que vous avez même avis na parce que vous avez un stade à Kofi au moni à faire na vidéo. Je peux si va venir na Bambo Tebele de la jungle, de la forêt, Yangyama, Bambo Tebele, papa n'exaucé. Je peux si venir na Binada Bambo Tebele, je peux si Akbada Bambo Tebele. Stade na bango surtout ezaki to makasi. Mais point de vue ya vienanga de la jungle na tikila ngoye parce que congolais asala ba débat inutile so ana moto ntapesi point de vue na ye eza point de vue na ye fotika ezala point de vue na ye congolais ko convaincre moto na rejoindre na point de vue na ye. Alors que mon tuto est libre dans choix. Donc je respecte son choix. Les point de vue viennent de la jungle. Il oppose un point de vue. Voilà. Différence de l'eau, ça la musique congolaise. C'est Ribino Bozokola, na lelo. Musique à Kala, na lelo. Génération na Bino, na génération. Différence de l'eau, ça la sur les vents. Différence, c'est ça, que lelo comme Internet. C'est tout. Internet a plus de visibilité, plus d'impolitesse, plus de quoi? Promotion, plus de kinzunzu. C'est tout, mais musicalement parlant, musique au bêta qui va en vie, bêta et kala. Ils ont la même musique. Hein? Mais est-ce que la jeune pas de l'eau au travail? Bon, bah, jeune a l'eau au travail, baza, mais mingi baningin zela mkouse, succès tout de suite, quoi. Tout le bani. Libre choix à eux. Voilà, la différence c'est ça Internet quoi. Parce qu'Internet est comme une tagovan anda kunae, appelle si vidéo na bano finga monde entier. C'est ça la différence. Mais c'est aussi là où il y a les dangers. Pour les autres comme na batu moko boyavan na sima, bano finga ba mama batu. Là na mona batu même utoteya malobanza même so ke na si omunika ba fingi. Donc différence yango là. Respect zalaka kala. Mona kuteya kana musique te. Avant internet, avant réseaux sociaux, batu baki na moi somo, moi kele zalaki. Moi ko banga. Mais lelo batu ba moni tout. Ova na parler na yo. So te i o, omoni i o mo ebimi, omoni pe ba i o. Alors que yo betano au monde na ba blongo ebimi wana monsieur zanzete monsieur zabo. C'est ça la différence. Donc les longs tout toi ça tout ya ningi à libre. C'est là où ils ont ça m'a embêté. Mais musique et musique ça n'a pas changé. Chronique na carrière artiste Ibaksarani pesa ezara place nini les types na yo chronique musicale to chroniqueur to journaliste musical. Non mais chronique c'est important, chronique musicale bien sûr. C'est important parce que
artiste atambolaka ye moko te. Artiste musicien faut atambola logiquement na ba parolier, na ba ingénieur, na ba chroniqueur musical bien sûr, na ba ninga ba artiste, faut tous à la famille parce que tous a industrie moko. Donc chronique est important, mais suite à internet ne olobi wana to na ba chronique moko eza et comme il aura privé to loba. Eza wa yo kala par exemple. Kala nanga. Ouais, kala. Tu sais que tout celui qu'on a il y a le yo kala. Vous avez chroniqueur privé. Vous avez mogoté. Bam soupe bazara ba chroniqueur privé ya ba artiste msusu. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. Kala biso to na omona lukuku sampo. Ba papa na biso wana bazalaka ba pire loambo. Mais soki bazo présenter musique ya loambo bazo BTP moi biloko moi nini vous comprenez sur les rumeurs tout ça ça dit ah mutuna mais so bokoti na plateau bo sali kaka pen makambo l'essentiel quoi makambo bato bazana ngo posa tout ça c'était ça oko pousser mutuna ona banenge na yo oko za tamsu na kuzo ya bolek sakli pa mutuna o mutuna nga ya toti ata 4 fois ta 6 fois mais au banate ke otakaka ba artiste msusu o wana même domaine que mutuna yo. Ce qui est parfois système artiste belé ana posa olobate. Ce qui aime sou yo régler ana posa olobate tindi batu ba régler yo. Et gros aime sous système de GT parfois. C'est de la lâcheté. Mutoro bata marasima batute. Mutoro bata marasima ba mélomane na yote. Yo ya mission na yote. Mutu fo ya yo mo régler ba compte na yo. Ba yuma mbasala bon. Vrai bayuma noko ayaka balobi te yako finga mutu yaka régler ba compte na ozana ozongi pale na somo mutu azobata na sima bato ezala kwa azoluka sympathie ya bato hypocrite azoluka bato bamoni mwana malamu azoluka bato baninge mingi na mona ba artiste msusu olobi makambo na ya bien asepeli te oya ninga yoloba mabe po bafinga yo solo bien monde ti batu na yeba oninga yo. C'est de la lâcheté et ce n'est pas bien. Mais la vie wana et changer dans calamité. Pour sûr. Oui, peuple ba mo changer, peuple ba mo comprendre. Bien sûr lelo moto abimisa moto a présenter biso na musique Koffi Olomide mais lelo azo encaisser un jure. Il y a ba camp pour temps ba camp batu et ba orchestre type de ranger mso batu. Vous êtes sûr que vaguane aussi là-dedans. Mon pas sonner embelite. Mon pas injure, toi insulte, ça les loté et l'ongolete. Si il est là jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Babilo Anengo a kuta na ngokala na époque où biso to zalarati. Au benga so 5e génération. Le Rambo a vécu à l'époque de Luambo Makiadi. Luambo Makiadi a grand maître. Barochero ba vient na biso ba papa na sopé à leurs âmes quoi. Ba kufata bazayana po bima oyemba ba yo ka facilité. Do Rambo a elo mogote ya ba insulte, ya ba complot ba nini oyo. Ego diminuer ezati. Honte et pitié ya mutu a rokanisa mama nengo wana quoi. Po nzeleza mulai. Cheta yemba ya bini yekola ovanda, yekola olia na bato. Cercueil za kilo. C'est un peu ça quoi. Bato ebele na nos na dynastie, bato la tino. Bato musu ba traita yo que bako traiter ba complexe yuma sopani komo ko yema na lisanga ya bana ya wingeli to koloba. Pourquoi yoza mona la tino fa oza la passion peut-être un jour de ko na bino be fali ko ça la projet oza la partant mais ndenyo welisi ko accepter ko yema na dynastie. Tango yoka ba mo ba kisoni so ba no tonga wana a part ba to ba na TV mais mo ba na cc ba tonga to ba ndiko na la tino. Ngeti nani? Bon, en bref, on a sur la vérité, na yamba Gibson, aloba ce qui est à coup que jamais qu'on y ma dynastie, mais yo qui n'a on y ma dynastie parfois. Tant qu'on yoka ba quoi pourquoi yo latino qui n'a on y ma dynastie,
balie nini oza nango na fere à part musique ya mosusu bato bayebaka te ndenge otalaka frère nanga Gibson apesi yo mbote pa oza aleki nga na esprit tomona esprit na miso ndenge otalaka Gibson aleki nga na esprit bien Gibson atimba koleka nga bien Gibson anoko mpena koleka nga mamu nalobaka yango c'est-à-dire nga bako mebele na calcula yango te po toi même moral te tokutana na quartier latin parce que les rambo moto arekrita biso eza teke toyokanaki te me toyebanaki te me toyokani tokutana na quartier latin te natalelaka makambo na nga masi to alembi miziki ana besoin koma fanatique aza libre kosala choix na ye me nga naa na front naa na baambition naa na baprojet naa na bacalcule na nga nabeti baseli oyo bawadon bato bazoyoka yango donc toza na même moral te nga na kozela te moto otangi nkombo asisa babesoin na ye na carrière na ye mpo ya kobenga nga nayemba na ye non jamais de la vie est-ce que bike vie na biso mopao to na bimisi wadon nayebisa nga mpo nini obenga nga te toyemba no nzembo kaka kosaka te bayuma mbayaka okosaka nayebisaki me mon président osignale nga te me nzembo abosi tomi ona oyo ezala bien ça veut dire que soki nangi na posa wana ata lelo nabengi lirambo toyemba ne toyemba siko soki nabengi lirambo te yebisanga siko nani aleki mopao mpo nga na kozela mpo nabenga bie yabenganga bayuma bavrai bayuma kwa yango moni bakozalaka bongo sikoyo so moni nga nayemi na fere pour faire c'est un très bon chanteur sentiment liboso eza na okaka kopartager entre le meilleur c'est d'abord ça tobeti ne combat cage boyoka combat cage mais en dehors ya combat cage dynastie des albums moko kitoko makasi banze moto eza bien mais boyoka combat cage bato mosusu bazoloba wana bakoma kobengabenga sheta baya koyemba te toleka après wadon nasi tozela dynastie mpo ondiro stopi baprojet ondiro calme pene baprojet nao oyo bando oya pena tokomene kolandisa baclip tokomene bafeaturing tomona déjà tosala ndeko moko ya braza suka na rumba tomoni bafeaturing osala mais ondire baprojet nao moko après wadon fo tozela no dynastie c'est comme ça non mais après wadon yango na beta selio otomina modoko ya balambo affection esili infection ekoti motema ezobelela selio kamba po ezomona nango amona yo te esele amorango makambo lovango makambo sele sele bimaki après naomisa sucre oyo nzembo asuka eza wana baprojet eza ebele nayaki na mwa standby mpo nayaki na makambo oyo toloba wana ya kosala et c'est bon c'est passé là maintenant je suis là nauti même studio nde naza boye tozo préparer générique moko si tout va bien mana uta titre nango toyebi nano te banani baparticipe na générique Kabuya bwaki lelo toyaki na séance Kabuya moto tobwaka Kabuya bwaki pourquoi je suis Kabuya parce que c'est un bon animateur Kabuya oh yo ni mariete mais ah banimateur baze belé ba bon baze belé sio po nini Kabuya te po ani ete parce que Kabuya na ex patron na bidon ne bosola raté hein na una besoin ba relation bien té pourquoi utiliser kaka ex patron et animateur a uta pa moto m sous besoin ba relation bien té lelo yo siko zo otangi na ba ex patron ya Kabuya voilà ba bonne relation té mais pourquoi faut zora Kabuya et pourtant roi David Pazana ya ko zo tunanga pona nini le jeudi fallo c'est la vendredi parce que quand même patron na yo akala ex patron na yo faut appeler autorisation d'Amsonné
autre autant dans le complexe voilà na zu moto yo na monika qui disponible et puis avoir bien kabuya abo qui paye mon côté abo qui na avatar ndombe babo qui danger Antoine na ele lobo na uti na esengo kwa sana te fumo na crime abo qui kuna laisse tomber quoi donc générique zoya ba meloman et robima kalamingite bolandango titre to ebina noté donc to vidango ba dédicace la semaine prochaine to lexi mixage JP Kiss bon réseau yat au mixango après to clipper que peut faut que na clip hein problème te on a so ça ni net na clip Torbinet obi kabu ya boki crime eza mystique obi na ka créer kabu ya baza des animateurs quand même na master na ndombe Torbina pe ah ya boki bombe ya boki bombe ba na wole la bombe na kabuya siko na bi bon kabuya ya ka tigile ba boki ka bombe ba on balé mais faut na ba boki liango donc avatar azo ke ne bombe yazo ke sko bor mo laisse tomber c'est magnifique quoi vous allez bien wa on la ça va blo on la ça na na noté na on l'accent OK concert sans sponsor habité ba mission na biso soki je me suis là la boîte ni comme la bino faire abeti stade sans sponsor batu bakeli mawa Paul Mutu li batie poa na shuka na ngweza na artiste mo za na sima que soki ba sponsoriser ferré ya longo na brasserie wana bomona ba filmer po ba collègue na bino filmer ça partout et même bino na média filmer ça fort d'abord félicitations à toi parce que merci Miss Guette hein Miss Guette équipe ezama munene banani tout ça oui que faut voir réel écouteur na mato il rola na RTNCD bienvenue ngoy bienvenue ngoy na peso ambote au moni makambo eza partout mais faut féliciter Ferré pardon les padres encore une fois faut féliciter tout le monde peut vidéo sur tout c'est là qui c'est naturel na salela batutu ba vidéo batutu ba beta na stade wana salela ba vidéo batutu mais les gens bateau ba koma déjà na sommet bazana na besoin ya soutien mototé ba na besoin ya force ya mototé pour ba koka na tout quoi mais les potes comme des Ferré des héritiers tout ça aux hommes so saler les vidéos aux hommes na mutu ah merci frère ça fait plaisir mutakoka na tout azala raté donc moni Ferré mais ba master mso to saler retour exact to traîner ko to na te po to na mama oloba omoni Ferré journée wana faut féliciter les gens batumso so bakutani na condition au Ferré akutana na là je parle en général hein nazo viser mututé Ferré a été combattu ils ont une marche le même jour il y a un parti politique moko et puis Kinshasa ce qui est normal ba orchestre betaki mais à réussir que ça la plein on a monaki kaka plainte na musique il a très bien chanté discipline son et lumière spectacle on y monton susu soki bo pousser tina suka bo pese makambo tala ce que lelo faire asali exploit na journée a bongo batumsunde na yeli bango ba obetate mais faire abeti donc na vie ba obstacle mususu piso okuta nango piso koma fort déjà normal pour ce que le journal on le quitte mais ce que honneur et kepanan et pas faire voilà. La cause n'est pas encore honneur on dirait la cause de félicitations mais aussi la vidéo te poani dit la coste c'est la vidéo parce que ça fait un bon moment to benganité to sololité faire tout ça de temps en temps ouais. Ah, ouais. Mais c'est un frère to solo on absorbe bien félicitations à toi Lacoste au moni musique ezaka nini musique ezaka te le roi yo beta wa baninga msuba beta te donc salut au drapeau bien te musique nde ezaka ne bongo faut ezaka guerre faut ezaka pena que mais guerre mo loyal et comme ma guerre te que le roi yo beta batutu faut
Stop. Non, bon côté. Alaxi efficacité, c'est-à-dire, Bitumbeagi partout, mais les gagnants, c'est bien lui, quoi. Merci na passage dans la fauteuil jaune, tout leur photo et concept émission biso. Merci na Ange Céleste. Choisi ma tata Enzo Câble si la raté les boules zanga chouka. Merci na yo, merci na Poison Kasséré ka champion. Merci na Kelvis Nkoi Kulutu, merci Kelvis Nkoi Poison Kasséré ka merci na Oscar Marito millionnaire en kilote. Merci beaucoup. Merci na Chancel Mbemba de Midi Nzambe à Ballon. Merci na Evan Tumba, patron Menakati en Vex. Merci na bandeko tout baza connecté à Sénégal pour Bolanda Bisso. Merci na Jimmy Mangaport de la Chapelle, partenaire officiel. Merci na Stone Mukendi, millionnaire. Merci na Yokulutu Stone Mukendi. Merci na ya Gabi, Yaya Lembagate. Merci spécial dédicace na salle na frère na komi de là au Lubumbashi aza douanier na pesimbo te fiston Boboli to pesimbo te. Merci na passage na yo na fauteuil na plateau na biso fiston Boboli ya otiki na komi kaka lelo. Merci na yo na passage na yo. Merci na bandeko to na biso Marcolino da Roma motema ya Clarisse Lupengi ya Gibaina colonisateur de la SAP motema ya Sylvie Baena Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo Africa Center Business. Merci na yo. Merci na bandeko tout bo to biso kwa bidama na Angola Kele Tsumbo na Paris. Merci tout la photo eza ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga Paris Porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Quoi, concept et émission biso. Merci na Miss Siguette pour l'assistante et émission yo. Photon to bombela ki bienvenue ngoi à Taïla Bisongo. Maman la photo hein. Photo to bombela ki yango. Ouais. Comment on est ouais. Bon papa on a obligé d'attendre comment on est. Yo on a tout mon nid. Asali. On a la promenade de Nilis. Tout est là na Nilis. Tout est là Nilis. On est mélangeant à Nilis. Qui suis-je pour en juger? Non, que juger te mais qu'on dit un jour pour. Question on a vu na ndimela comme le roi na juger pour yende mta binzambe na e. Aza tout le monde en a trop parce que si on a vendu, parfois je pète les plombs quoi. Donc je me rappelle de lui. Ça a ce plaisir tout c'est cannabis ça va.
oyo asalaka ezalaka plaisir pour oseka. Papa nazo juge te asala makambo na ye esepelisaka ye yo ozosala nga ozotuna nga baquestion na fauteuil jaune sho na oti kasi bon siko akomi chanteur soki abengi boyemba oyemba so afuti nga lara nanga toyembi te ye fa futa lara papa soki eza shwa na nga te eza shwa na ye toyokana na ye ezalaka bongo kasi ezalaka bongo ezalaka shwa soki nga nasepeli nayemba na yo me motu oyembani na braza nafutaki yo te abi aisenga futa yo mbongo te wana sikoyo okomoluka oyeba neni leleka nelaki tosuka kaka na foto elakisi ngai naningaki trop c'est un congolais sala biso plaisir et puis ye azalaka nde na kanda na motu te ye atiaka na ye shosho osisi boleki mais so abengi nga mpo nazonga na question na yo naoyoka nao nzembo eza teke na ofuti ye ya façon de parler kaka mais naoyoka nzembo so nzembo yango yebe toyembi te papa so eza bien toyembi naolaka so deuxième photo stone mokeni nazo lelo mabe millionnaire ya dada ya mokolo deuxième photo tobondelaki yo yango oui ye mpe komoni wi nayebi te yo mpo oyebi bato mpe batala bayebi Jordan Kusa oui boza ba bonne relation na Jordan ça va toza bien dernière fois bosolaki ezali journée papa bonnement ma dernière eza fois question question ezalaka bête je suis désolé mais autant oyo boza bien okosala okosepe na oto koze na ye oyo formé biso quand même bokendanga nulle part eloko bokomprenaka te yango wana question na botunaka na motu mosusu bakokosana oui ezalaki hier te mais yo oyebi biso vérité parfois toza na ye bien so occasion okutanaka tokutanaka soki occasion obengana eza tobenganaka c'est un frère sikoyo okanisi makambo yaka oloba na tv yanga na ye sikoyo nasala nini na contredire ya choix na ye libre choix à lui c'est un frère naningaki trop bula feature bilombala eza pe te pour le moment eza nano te pour le moment eza nano te mais soki producteur atie mbongo bokoyemba na Jordan te eza mama mbongo te ya mama feeling na champ pana yo featuring ya mbongo te te pas featuring eza mbongo te eza feeling faut sepela na artiste oui ouais. Et puis pas chanteur artiste au benala artiste ya solo mais pas artiste te nazolo ba na sisi phrase na ngati artiste was artiste ya solo akina oyimba pona mbongo te ayimba po nzembo eza kitoko et puis artiste bazoyimba na ye azoyimba kitoko bah c'est comme ça so mon artiste avant na yimba ne fois tangala c'est émission na mission moko boye ya mukie trop ou bien yebo yemba te fois tangala mais si on a mission boyemba papa bozwa plaisir oyemba mbalamo tout de suite ya ne toyemba ba Sisi Sylvie on a tout de suite ne toyembi combat cash tout de suite naturel pour ezelo kwa plaisir koyemba za d'abord musala papa ya musalo to sala ngo tozwa plaisir so moni muto komi otanga na ola papa ti oyemba na linzanza pourquoi bataki ola faut so boyembi faut bo transmettre ba mélomane siko et sous kaka na studio te bino te faut bo transmettre na ba mélomane plaisir wana yango ka mutazo ka nzemba zolela be mutazo ka nzemba et ça l'est bien si mutazo mo ka nzemba fâché ko bamba TV libanga c'est que ça va pas rendez-vous ça pour na bana kin bana kin kalate ah bon bana kin kalakutu te kalakutu te donasi deuxième fois sur na ye awa ma mpeneza bien prochain rendez-vous na opesa date te mais bana kin prochain rendez-vous c'est pour très bientôt na village Temba na groupe nanga le rayon basalaka déjà si basalaka bazo répéter na kin na pimisaka bango tant bazaka la bomba na komba la bomba siko ba na komba ba rayon les rayons de soleil wanga mbalama au village Temba retour nanga tozo beta na village Temba date bo mona ona ba moi ba panneau ndenge comme les autres bo mona ona ba panneau na ba affiche na bani tout ça et puis ngamo pe na ozonga producteur na pour ba panneau ne comme singa ba producteur
Et puis mikolo comme sans sponsor comment passer. Dès que tu es raté tu es en route. Merci. To bunda nango. Sans sponsor au coca. Non, nous avons dévoilé situation financière dans la Ah ouais. Mais ce qui est sûr que au roi vous continuez à sous-estimer, vous sous-estimer. Vous tous au coup, vous choc. Un stade qu'on a vous sous-estimer bateau. On est en choc hein. Vous avez été choqué hein. Papa. Oloba mabe hein. Yom tozo mona mabe. Mademoiselle choc. Yom to mona mabe na moto asili ki kuna hôtel ngai. Webi ma mutu za tour à tour. Ubana biso ba émission na Luanda kuna. Tala lelo. Fauteuil jaune. Oya tovani na fauteuil jaune boy. Bazo silika. Tour à tour. Tour à tour. O kili tour à tour. Lelo yo lobi ya moninga o mama. Ya on a tango zo sala. Oyi sozo matana escalier. Na bi ascenseur te. Yo aka bo komisango albaji ascenseur na bi escalier. Sozo mata. Parce que surtout escalier likolo wana. Baninga nyonso tozo mona ba okita. Boye bana te. Obara bonjour. Ah. Bonjour. Bonjour. Pour comme pena na suka mais raté marche. Koko ya na mabe. Ko ba topesa bonjour. Ba ko bloquer boy. Oh, obeta mutu na nani yote. Donc batemba bablo wana tozo loba. Bientôt. Bientôt. Ozana silogamo mikolo zoloba ezape na actualité na milieu na biso ba zéro calmos. C'est-à-dire ozo calmer bana. Non, calmons César, ok, c'est bon, oui, kitoko, un temps, Nathan, il y a un calmons. Si vous avez un bateau, tu es là. Yo sozu coca na yo, non, c'est plané, zo me la coca. Vous comprenez? Vous en a 2 ans à coca, mais la raba coca, nama ya lobo. Même si on a un katikati ya coca. Silicate. Et on a un calmos. Ça veut dire que nous sommes malem. Nous sommes malem, fidèle internaute. Merci na assistance Nabino pour assister mission du début jusqu'à la fin. Merci Nabino pour zébélé, pour l'anibiso. Merci Nabino pour s'abonner encore à la chaîne YouTube. Merci pour la confiance. Merci pour le passage na yo. Soleil Wanga, merci beaucoup. Merci de tout à Talibiso. Tout retenir nini pour tout kabwana. Non, tout retenir que na minute yo équipe eza tozo benga ngo reborn. Stratégie sika. Dans une équipe mo pour moni roi azarana ba conseiller na staff na e. Staff on ba benga bango ba chancelier. Vous comprenez? On va chanceler. On va chanceler, on va conseiller du roi. Donc, Mikolo ya bo mona roi na image mususu. Parce que na équipe asika, ningi yo okoma na fauteuil jaune. So peut dans équipe asika, ba chancelier bazali. Je salue là en passant le bourgeois Odin Volo. LL et Fabar, Multipatius, Pesho Bambo Tebele Paozali, na pesi artiste Wangler Bambo Tebele Paoza, PDG Céleste Leokamba, Gimpongo, tout ça na ba Tebele, équipe eza pena monene, donc Mikolo ya bo mona soleil, na image mususu, na mara mususu. Yango no itolinga. Yango za choué na biso. Si. Tout le monde vient de Zénith, Olympia. T'inquiète pas, papa. Pour mettre au stade des martyrs. Aux onango. Mais en bang bang outé. Pour mon stade des martyrs, on a des facilités. Exactement parce que au monde il fait ça lui plein. Que les facile, les facilités. Faut aux autant, il faut s'organiser. Équipe a bien de le sponsor, tout ça faire. Il est très fort. À Salon au sein sponsor. Paul Montoisa qui wana. Na yemoko faire Azala qui wana na équipe toi na bango. Donc c'est à féliciter.
Ils ont facile à t'enquêter. Mais on va arriver, on va le faire. Donc ça, c'est sûr et certain. Je profite de l'occasion pour nous rappeler ça. Mbote Bele, na équipe au Bazananga. On est tous en bango. Viens à m'avouer la Alphonse. Edmond Badi Banga. Chef d'entreprise Edmond Badi Banga. Tête vite Angola Luanda. Cicéron. Chris Cicéron Bakumba Bofaya. Psaume 35. Mwanandaku. Chris Cicéron Bakumba Bofaya. Psaume 35. Mwanandaku. Album Tozo préparé. Nzemune Pezana Kati. Donc, on a profité de ça. Noël Mbouyi, Kassavubu, Mwinda, Bambote Bele, Quentin Samouraï. Son Excellence Didier Bidimbo, Bambote Bele. Maman Goretti Louvoiseau, on a péché honorable. Asikia, Lukia, Nambote Bele. Luxos Imo, Mbote Bele. Simon Pocho, Lobito, Bambote Bele. Débat au Nil. Massananga Nakati, il y a London, Bambote Bele. Dédé Dozo, le London. Donc, équipe pesa bien. Yannick Mongala. Oui, Yannick Mongala. Yannick Mongala. Dans une émission, il y a Miguel Tozagi chez Tchaï Tamboué. Quoi faire des stars. Tchaï Tamboué. Faut les gana. Ça gâte déjà. Non, Talara Bar Nanga. Bon, you fasheni. Talara Bar Nanga. Tchaï Tamboué meilleur. Quoi faire pendant donc la main d'or. On a pas si Fali Maïla à Lyon. Bambo Tebele. Na pesi Joe Beni, oui Joe Beni na Lille. Na Lulu Yolo Bambo Tebele place Bazali. Joe Beni na Lille. Joe Beni président. Parce que nous avons Lille le 8. Joe Beni, c'est aussi Joe Beni na Lille président. Il y a président Joe Beni na Lille. Na Lulu Yolo. Lulu Yolo. Le permanent. Donc il y a penaso beaucoup de temps aux hôtels muki. Nous avons un anniversaire à moi na biso, moi na live mushonga ikapa na suzinza. Ah, on sera na Lucas, on sera ena. On sera ena. Mon frère on sera ena na OK fêter na babo. Siko nga lobby. Ya on a besoin que nos photos ça en rapide parce que lobby ka lobby. Nazo ke no beta na mariage. Il y a Gianni Diendelo. Ah ouais. Gianni Diendelo na Katalion. Na Katalion. Donc azoba la femme na e. Voilà. Mais voilà les 30 vendredi donc lobby. Marumeza vraiment très bien, très bien. Noël Mbouyi Kassavu Bodo Bambo Tebele. Na ozala wana ya omoni na bakito. Bana Lyon Calmos. Bana Lyon Engambe ya Putu, Vicky Jenny, David Ndamba. Emaso Nangol, nzula japonais. Kasi Emaso Nangol kasi bangonde bakolo mariage, bakolo mariage. Tiki baroza. Masta na mongo Jenny mtawa. Baroza wana. C'est bon. Mais na Lille Kobo Sanate Joe Beni na Lille, président Joe Beni na Lille. Non, son numéro tout à l'heure pour nous dans les 8 na Lille. Na vienanga togotan akomwa Lille te soto bengi président d'homme te quoi. Président d'homme mageso ki na mona na ngai. Bon président d'homme ba remarquer ba je on comme comme moi trop. Salo bongisango président d'homme na Lille. Soyi batu ba ifu mokonza mona rabat. Na pesi Ramsès Tikaya le Papichuli. Tikaya. Aza na Paris. Ramsès Tikaya Papichuli. Na pesi Bambo Tebele. Na pesi na papa. Viens à Bambo Tebele. Azana figurante na biso lobaki. Donc mais le anniversaire à Bestino Bilele. Ah Bestino Bilele les garçons moi solo là bien. Joyeux anniversaire Bestino Bilele long. Joyeux anniversaire à toi Bestino Bilele garçon moi très sympa. Très sympa. Et donc Muzamba a profité kaka Pikas Mbayabo. Donc match ezabia. Berado prince des Amunda. Berado ayope yango. Biso ozabia na bato bana bien. Très bien. No forcing. Ozali oza pete yo kaka. Calmos. Calmos. Merci na passage na yo. Merci mandeko to balandi biso tukutani bala sima so nza mazongi était resté connecté, resté branché, on est ensemble. Merci à toute l'équipe. Merci. Bon vent à toi quoi. Merci beaucoup. Calmos. Merci. Calmos.